Abimi kala moko dédicacer va tout changer la question. OK bon Abimi voilà jour où tu as ba fanatique naé tout na bango makambo sérieux na Congo bolinga ba hypocrite obi na Congo bolinga ba hypocrite que Dieu moura net mwana mawa pona suka bika ye méga star mondial suka bika ye méga star mondial ya l'équipe ba toto ya za danger mbalo bango na suka po azana besoin azwa compassion ya batu azwa sympathie ya batu azwa bolingo affection ya batu que les moi mawa voilà batu oyo mona kawana ba star balongwa ba orchestre na bango te basala ba album guitariste ya orchestre wana tourner ya orchestre donc basala makambo tu ina batu wana merci côté na ba vie na bango voilà Fernando monim collègue a sauvé yo même la simayara na yo moko zala na deuxième téléphone nzungu une minute na panel oyo mutakosaka tizaka ngai mutalobaka bosolo na panel oyo par rapport ya bafan ezaka ngai nga nakosaka te nga lobaka bafini nego Fernando natiango te Fernando président boni Fernando émission oyo natiango mpo na yo te parce que l'émission natiango parce que nzungu alingaka vérité na Fernando micro non pardon Fernando natiango mpo na yo te natiango parce que panela nzungu ye alingaka vérité alingaka eloko tozomona nga nakotala émission oyo to nakokoki obakisa elo mwa moke eza Prince Tony bawario tu bozawa boyebake bana wenge batielaka bango motema te. Aujourd'hui vous parlez bien de eux, lobby on ne sait jamais. Donc soki lelo bokumisi héritier c'est bien parce qu'il a bien parlé de Fally Ipupa. C'est bien, on accepte parce qu'il y a na logique nae. Mais lobby toyebi te. Lobby toyebi te o nini. Signalez biso s'il vous plaît. Sur vos tapoter là, il vient s'il vous plaît bandonangai. Lobby toyebi te o nini eza kobomba na sima. Donc parce que ye babengaka to ya tembe to tembe lobby pas connu au sein la bino Prince Tony pe qui moto na ya tembe. Il a été réel, il est honnête avec des choses qu'il a parlé. C'est honnête vraiment. Il a bien parlé pour tous les artistes et surtout côté la citation à lobby bien. Mais Batawini, pour moi, na mon arrêt, on y a soit depuis on na Oasuka génération Wenge. Bato batela avant pena mutema te lelo balobaka bien lobi mona batengami lobi mona batengami donc lelo ngana rolo ka basara mukia mwana. Merci. Merci à toi News. Prince Tony Olmako répondez. On a si ça na kende na ngai pardon Fernando na repèse en 3 minutes comme tu sais papa aussi ça t'aise là. Prince Tony on répondre nani. En fait moi nazo comprendre il faut tout ça non mituna biso parce que Fernando Amati a lobby que d'abord à traiter biso matara au lokuta c'est-à-dire à traiter notre lokuta et la chose que je ne peux pas accepter c'est-à-dire yemo wazana lokuta parce que makambo oyo héritier ba tunier il faut tozongisa émission oyo news les 43 euro tshela biso awa faut tozongisa ngone ebande pour comprendre c'est quoi l'histoire il y a live il y a une émission one. Mais vous bimisa contexte likambo o bato tourner na dimanche awa papa pimbomba ezali likambo o yozo concerner ba musiciens ezali likambo zo concerner ba musiciens soki est tombé et pas na ye soki ba traiter bongo est-ce que amusimu ba ko seperango. Mais en fait non comprendre le congolais kazaka versatile qui versatile les makambo oyo mususu peut-être makambo ba polémique musique mais est-ce que ça likambo oyo ce qu'on dit que héritier avec la musique na mboka moko sono pakala ministère de la culture et puis soutien moko boy accompagnement moko boy batunisco Fally je pense que Fally dans le même langage ah bah oui c'est un artiste mais tout Quand quelqu'un porte le drapeau d'un pays,
mérite d'être soutenu. Ok, soki mutu nyonso quel que soit domaine na ye, soki mutu atomboli akamati drapeau ya mboka, mutu wana azo mérité ba soutenir ye. Donc si notre ils ont moulé la katika bon et ça la fait rigola soka vandaki na me soka vandaki pa papi mboma ba tourner la même question avant on va faire la même chose même faire rigola soka tourner la même question papa il dit que un jour payer et comme là mais c'est quoi en fait c'est quoi le problème avec les Congolais bolingi ba nyonso ba toujours mabé la personne a été réaliste la likambo ba tourner et ça likambo ils ont conseillé ba musicien aujourd'hui ceux qui il est comme lié ba tourner pe mutu moko ndengona ba la même chose akotika kirando qui polémique ya musicien akotika ngombe eli kambo ya musicien pour accompagner ba musicien la culture il faut accompagner ba musicien wana quand ba accompagner bango te bosiliki so ba accompagner mutu moko bolingi te mais finalement bolingi ni siko na moni place moko te ki ami versatile na moni place ami versatile soki ba tane ba proche ya fali pourquoi ba commissaire ba camarade te pour moi appelle il pas appelé il ba okuta ba place ba solo non bah comme c'est parce qu'à l'objet comme ça juste pour la musique ils ont rendu n'engouana ils ont bon mais franchement enfin les Congolais vous franchement le conseil intellectuel c'est compliqué hein, franchement c'est ça. Très bien Nani excellence Jean Monson 1 minute pour si ça na Fernando. D'accord. Bon, en fait, là, on a le baya kaka. Marie t'a pardon, excuse-moi maman. On a le baya kaka exact que tout ça la différence entre alliés, comment on appelle ça, association à bateau, na un avis. Tout n'y a pas ça avis na kaka. Y a pas ça avis na et puis à nous même casquette ni à vos artistes à l'audio en gros dans l'audio en tant que congolais a pas ça kaka avis. Bon, maintenant, ceux qui battent sur à mon avis, qui est correct, va porter, va poster. Ça n'a rien à voir avec un contrat de soutien ou de famille ou de quoi balier. Non, rien d'autre. Ce n'est qu'un avis. Maintenant, hormis Wanapé, bon, ça fait aussi le soutien, ma bébé franchement, ça fait soutien, salami. Tout ça, les pays clics au pango, Warrior, Werasonic, Spiritas, si soit, ma bébé donc, pour n'anga pas signé kaka vie. Maintenant, ce peut soutien que là, Tosco signé contrat le 3 mai. Merci beaucoup. Fernando, chité 2 minutes comme ça, to. Tony Limbisa dans le sens où on va qui n'a pas vérité par rapport il y a débat à faire et n'a fallu. C'était dans ce sens, c'est en globalité. Limbisa n'a retiré ma parole dans le baki n'a retiré. Oui, tozongi na magambo ya watanabe alobi na yende na baki kuso en soi alobi ni mabeti le premier ya wata soki toki na le contraire pe bolo bara bongo peza wata excuse qui fani nazo attend oyo azo plus de 10 minutes à vous expliquer biso pourquoi le gouvernement fallait soutenir concert wana fallait pas le ba mabe ba ministère congolais te asuka aso ba poser que soit suka kaka oui basaba musana bango bien et puis et soki wana il existe déjà déjà réponse claire oui à sa fierté tout ça oui c'était déjà suffisant mais ko pesa ba détail wana ba explication wana nde ata fali moko sala ngote puis ba wario ba yebi bien il fallait pesa ba explication hérita pesité a pesa ngote fallait pas ba mabe musicien ba congolais à l'époque. Fernando, est-ce que vous dit que c'est deux personnes différentes? Fernando Nanzungu Bazaba Mibale. Oui. Selon yo, Oliaka Mbwengi na loso ngana lingaka kutu ko sentir Mbwengi te na liaka na pondu na madesu. Mais ça peut ka madesu na Mbwengi. Ezaka bongo papa. Voilà, mais les Bazaba Mibale différents. Pourquoi il faut le baka ndenge mongo ndenge héritier watana ba. Bon à l'époque moi bazaka mwana ba problème bala bandero lo ba honte prani na sens ka ndeko pesa be lojo a pesi fali tende na micho to yebi fali na ne héritier baza bango ngerte baza pa frati baza bango bon terme za ba fan izaba wa na banane pour à l'époque ceux qui va poser quelques questions oh baza qui en foi anga répondre oh tu as photo zapper objectif anga répondre pinda pesi ba détail boyeki to yebi pe go gande à l'époque on devait répondre ba question concernant fali ils ont na minute à répondre pe bongo po bazapi na problème qui yango esenga qui a répondre bongo
nga sonde no baki a répondre ne ma pété mais ba détail wana oya pesa ba explication pas convaincre biso pourquoi gouvernement fa pesa fali mbongo wana nde Tembe DG Kwei Tembe Zui du Piron donc azane déjà nouveau porte-parole ya ba warrior déjà ba dit ba dia déjà ba confirmer des appels belete passation au salama na ona mususu akudu Joey Nozoka Joey. Ok, Nzungu vraiment napesi yo ba cadeau mais Nzungu zolo bata merci te. Merci beaucoup pour la question manette. Nga lingaka so na pesi manette, na pesi ba chapeau ba elo. Merci beaucoup. Ah, président, na mona ki te limisanga président. Merci beaucoup pour le cadeau président. Nzungu ngala o festono d'abord merci pour la panel na yo. Très bien. Ozalara warrior même osalara mouvement na mayele pe na bwanya. Là vraiment na satara panel na yo so na maiti na mona ka partie primorité au sala vraiment musala non normal merci beaucoup pe mbote na bandeko tu baza na panel awa babenga ba banzungiste na ba mbangiste banzungiste na pesi bino mbote news na pesi be ba oyebi makambo oyo ezosala malelo na société na biso eza vraiment déplorable pe eza pasi Congolais akomisi mabe ekoma malamu ekoma mabe nga na regrette nango héritier kala déjà alobaka déjà ke baguerre oyo bino bolinga bosala monsieur ezali ya Virginie Manganga ezali to boluka ngo ezanga kuna otocango sikoyo na page na ngai ke bana wenge baza na guerre na fali alobaka na guerre wana moye ça fait au moins déjà 3 ans passés héritier alobaka ngo na guerre wana bolongola nga naza na kati te héritier o bolinga lelo bolinga aloba mabe moko boye héritier ka na émission papi moma héritier ayemba nzembo afali na émission papi moma so boza na baimage so boye te héritier ayemba nzembo ya papi moma nzembo héritier abiki nzembo afali abi nalingaka nzembo wana ayemba ngo kutu mes frères bozalaka baréaliste soki motu apprécier eloko moko ya malamu pourquoi ekomela bino pasi pourquoi ezokomela bino motema mabe kaka awa kaka kala mingi te awa l'artiste fait rigola autaki koapprécier fali bagolo bolobaki te apprécier ki atiaki ye na concert na ye atiaki bafoto ya fali na concert na ye na Belgique problème nini oyo créaki problème te atiaki ye parce que abi bato basalaka rumba mais soki lelo héritier alobiki artiste azobeta Stade de France félicitations eza malamu il faut basala barabubu pourquoi ekomela bino problème bandeko na nga ere moko toyaka na makambo moko toya kolobaka entre biso to réfléchisaka ndeko na nga Fernando azoloba babiloko moko boye oyo batunaki ye eloko moko il fallait pas développer ndeko soki bongo na eza mokie olingi mpe bongo héritier ezala mokie. Oh, c'est fort mon frère. Réflexion na yo soki eza mokie suki na mokie il faut pe héritier za mokie. Eza na bato mosusu batanga soki apesi réponse il faut apesa na justification il faut expliquer pourquoi na lobi eza vrai to eza oui te mais à développer. Oh exactement eza na bato mosusu bongo basukaka te kaka na oui to faute il faut développer c'est héritier watanabe à développer idée na ye yo lingi héritier suka place yo réfléchir mon frère botika hypocrisie toza na musique ya hypocrisie te toza sous na tante ya ba polémique banale ya buzoba non chacun azosala musala na ye fali azobeta Stade de France na ye félicitations biso tozozela album na biso l'évangile les évangiles ezoya c'est tout mon frère bino pe bosolola makambo na bino émission eleki mon frère eza na gafe ya français te émission eleki eza na gafe ya buzoba te bomzangi eloko koloba boye kofandela na makambo apprécier moninga na ye mon frère bozala na courage bo admire bondima makambo malamu ngala kokamwa mingi soki lelo bozovanda mpona boya koloba héritier fala réfléchir selon bino héritier kotika koréfléchir selon bino te toza na bavideo fali pupa aloba ke lelo bahéritier mpe bazoya babeta mpe bastade babeta soki bakombata te me bahéritier si batotola déjà basale fali alobaka yango bolanda yango te fali mpe aloba malamu héritier
soki lelo héritier alobi ekomi ke héritier akomi mukala ya nani oyo nyonso bokoloba toaccepte mpe tonzimi yango suleka uka nzimi edi badia biso mpe tondimi soki tokomi nyonso bokoloba toaccepte mais le problème eza les chats aboie la carabale passe biso tozoleka bino bozobwaye biso tozo avancer. Mon frère, botika ba réflexion moko oyo eza na ntina te tosolola ne ndule nani akobeta wapi album nini ezobima nini ezosala badeba oyo ebutasela émission na ye apprécier collègue na ye apprécier ndeko na ye lelo ekomeli bino problème ki motema mabe yango tozokóma nango ekosuka ti mokolo nini nzungu eza soni makasi mon frère naza kuna maladi mikolo moni nga na matarasu balavi te nabelaki mwa forme nayeka mpo nalalobela mwa makambo nzungu bocontinue toujours kosala makambo oyo bandoki bakotikala toujours bandoki soki bongo na bino ereflechisaka kaka na mafinga bongo ya bato mosusu ereflechisaka na koraisonne bolamu donc toza différent toza bato moko te. Merci beaucoup mon frère. Merci beaucoup po ndeko na ngai na sepeli. Alors tozwa président Joboy ozaki otomoni Fernando Porto Fungoli na soki ya bisayo. Seigneur Chris na été chose disponible mais Fernando Zalawana après Joboy après Zalawana mais live no oyo président lobi makambo bien maza ko toi t'es ko traiter mon soki bongo nezo réfléchir bien te ce n'est pas quoi zela nzu ngana live na yo alobi bongo te azala toujours pour toi oui ata bato ba mata soki tosa contradiction peut-être ezalaka toujours avec toi oui mais alobi président lobi so ngana lobaki ngo bisanga na retirer ngana azala toujours pour toi ata na bisa vina ngeza contraire na respecter toujours la vie à battre mais ko traiter mutu bongo alobi te Fernando alobi te ke ozazoba alobi bongo te alobi boye na boyaki na tikaki leka parce que na landelaki bien alobi soki bongo na yo ezoko réfléchir molai te donc question ezalaka yango moni na bakiselaki même likolo kuna olobaki question ezalaka so bapose olobaka oui te mais odéveloppe yango okomprendre Jean Mosso salut bien te vraiment Ndeko Joe à peu près à pour retirer Ndeko Joe président est-ce que vous retirez un mot pour les Ndeko mais mon frère eloko nini nga na ko retirer parce que ya loba ki bien na ba propos na yeke pourquoi pas héritier asuka ki kaka na koloba te il faut à développer donc ya azo pekisa héritier à développer parce que il est qui a pekisa héritier à développer penser na yi il y a zanani pour na pekisa héritier à développer penser na yi président tu problème tes problèmes ouais ko pekisa héritier à développer penser na été mon frère parce que tu n'as pas le droit ya ko pekisa mutu à développer penser na ye yo pona yo fallait héritier asuka wana non asuka comment yango na lobi ke eza différent ya ba bongo soki mutu musu na che yote abi soki mutu musu bongo na ye esuka kana a ya musu te kendaka na BZ. Problème, j'ai compris, mon frère. Problème, expliquer bien. Merci. Je suis de retour. Très bien, merci beaucoup. Bon, Chris Tozo. Bonsoir, président Djoubon. Bonjour, président. Bonsoir. Voilà, la grande marmite. Oui. Ça, on est dans l'obligation d'aimer ça. On ne va pas nous l'interdire. On aime ça. Merci, Chris. Merci beaucoup. Soki bandi ba français no makasi wana l'éclaireur de l'aigle maman toujours kayo bonjour à toi. Bonjour Nzongo, bonjour la famille. Ngalina baka boye. Yango likambo langage oyo bana wenge ba changeaka bana wenge double discours bana wenge ba pesa ba confiance te non mona ba commentaire non mona partout. Yango bana wenge yango ezamba liboso ba changer ba discours to ko changer ya ba artiste to double discours yango ezelo sika e bandika pa héritier non. Ici to mesana na ma musique na biso to mesana na ba lelo alobi boye lo ba lobi boye. So pe muta changer la gauche to ebi pe biso pe to changer ko changer ngo na ba mariage kutu to lobani ba jetem lobi to kabwani lobi to changer
ça arrive. C'est quoi lelo bolingi bo lapider héritier parce que l'émission va poser une question à répondre. Ils ont une mission à répondre le roi Moutounioso. Pourquoi bolingi bo commissaire comme un jugement et comme oh héritier de boy toyebi ba histoire à nyonso. Toyebi que ça fait mal. Quand il s'agit de Fali, boya kapenza boko makoluka ndoki place ndoki azati. Ndoki azana été bo bando luka ba problème bo créer ba kambo. Toyebi. Mais boyeba que héritier à la giskake aza mutu nyonso aza humain. À cause de la carte, il imbécilité, il faut zonga puis le droit chemin, il faut zonga la réaliste. C'est quoi bien bon nini? Ils ont sobi na puis ba voisin, hein? Ça fait mal, tu vois, que ça dérange quand il s'agit de Fali. Quand il s'agit de Fali, là, ça dérange, mais swaka. Il faut beaucoup mon luka, oh boy. Alors, boy. Bon, écoute, musika. Et mission, mon coup, héritier, ça n'a pas passé au cas, stade, na awa. Alors, baku makambo, écoute, comme émission, kala. To yebi, nyonso, ba émission, tout Fali, héritier, alors, pour la Fali, to yebi, ango. To zana, on a mutu. Même Fali, a yebi. Donc, et c'est là où on peut rappeler tout héritier, les héritier, mais c'est les chanteurs très intelligents à Bonaye, pourquoi tu vas vous sauver? Puis le mot fin à rayer. Aligné na isuba maramwana te. Aligné na isusta sangala ma fingiste. Amoni que polémique ils ont une option et si comme mon côté. Polémique ils ont une option là babuso ba aligné na ngoli susute. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Hein? Abo ina yaza mutu, asa humain. Bino ko bozaka ba humain te, bozaka ba to en bonika ka azana buzo bala bino. Les mêmes moutons bolinga zana bino bo finga ka yes. Ko bolinga zaka la bino, bo koma ko finga e, on zana bino ndeni. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup maman l'éclaireur. Merci beaucoup. Bandeko na ngai oyo bozolanda biso. Soki possibilité zali au tapoter le biso live. Et vous ça bien de Wangai. Hein? Et vous ça bien. Et vous vendez toujours là dans live avec tout au boy. Ah, Seigneur. Ndio namatoma tabina na live zongo za mususu na makamususu kuna. Ozoyeba na yote. Hein? Tovandi ape ata fleur apamba tozozwa te. Metala mutu pasi tozozwa. Queen Sisi soka zalia wa ata girafe kokwe. Bato lokuta tozobenga bino bato makuta. Kozwa cerveau na yote opesi tonton beva salela rayo. Kozwa cerveau na yote opesi jazz kavulu. Jonathan Zola, ozana mutuka, olingo somba mutuka, ya kitoko ya sérieux, mutuka oeza ya keba te. Contactez notre frère Jonathan Zola. Oza mutuka, ya propre, ya bien, ya kitoko lisusu, notre sponsor officiel. Tala bino tembeti bisoko. Alors ndeko number 1 toujours kayo de wangai. Salut Zongo, salut la famille. Salut. Makambo héritier na d'abord eza mawa parce que mona musique ya biso ba Congo lelo ba lingi ba mema biso na système te. Oleki na plateau, oyebi nze moni ya fali oyebi moko te. Mais bakangi okuno zemba Laura Lorange ya fali na quartier la terre. Nze moni na wera oyebi oyebi mobupi. Bakangi okuno zemba. Oui. La zo comprendre les sustes. Bakangi ozoyemba. Le baba na lembi. Ozoyemba rendez-vous manqué ya wera son. Nze moni na magoda oyeski oyoki magoda te mpona yo matoi batobola na babar ntango lekaka matoi no bakanga nango. Donc moi je crois que Alewana Skoa, tant au Sali Bongo, va bien au grand esprit. Ce qu'on va dire, qu'il y a beaucoup de choses à côté. Nous avons félicité héritier parce qu'il y a un musicien indépendant. Parce que, oui, parce que Fali, les lois avec l'État de France, il y a eu un bateau de la dynastique, il a félicité Fali.
nga na oloba molama fali na bato nyonso babeti na dynastie baza te donc yango na chance héritier mpe azali na dynastie te peut-être héritier mpe alingaka azala bakoti na idéologie wana abude fali parce que bato to abeti na dynastie bakomi ndi en otage bakomi en otage bazomona moyen bapesa ta fali félicitation eza te parce que mokonzi na bango leader na bango président na bango bakosilike bango ndeko numéro 1 il faut pas oublier que nani JDT il soutient Fali Poupa, il faut pas oublier ça. Maintenant Toyoki était en lobby yango bouillé officiellement parce que biso Toyoka yango soki en lobby ba goba ba finga kai wande sko Toyoki qui était à soutenir. Maintenant ba finga était ce qui n'a dans lobby té parce que ba tambola ba bongo. Donc ba tambola ba bongo. Moi je crois que musique wana ya Oyoki nze mamuninga oboyi yango et puis misaka mutu granté. Et puis misaka mutu granté zo bimso yuma. En plus, normalement, tous na Congo, tous les musiciens belé, baka bossé bazali, ba frère Moïse Mbi et bazali. Pourquoi ka ba tout le monde ne te soit ba makambo pe ya mbongo yo, to makambo héritier lobi pour na mbongo to bien ya fali héritier lobi. Pourquoi ba fanatique à Moïse Mbi ba lobité? Pourquoi ba fanatique à frère Patrice ya Matou Samuel ba lobité? Kaka mba ka mo konde mutu na yebite musique yo ndingi tozo menela ngo yango wana so ozana ndeko na aza mutu ya koto kuna il faut lena ekengi so oza wario parce que musique akalesana na ba haine boite. Félicitations lisusu héritier artiste indépendance. Merci président de boya okota la dynastie tande bakoma bata dynastie bazwa bango en otage moko akoleka ta féliciter Fali azate merci vraiment kasubi na nzungu merci. Merci number one. Nous on a au base comme déjà mangeable. Exige mythe. Ouais. Bonjour à tous. Bonjour. Ouais. Donc Congolais Azaka Motema Mabi. Oh. La minute où nous avons ta concert wana à Congolais. Est-ce que c'est important? Il fallait nous hériter les gars qui na télé abana ko boya to bana ko bomba mo lo mo boye ya malamu pona lo pona Fali ko o ko mba do be mission mo boye o tala bo pese confiance est-ce que hériter ko senga suki confiance so ni pa ya bata Fali toni non ay ko soutenir moko ya ba artiste ya mboka na yi ayi ba fait malamu pe le bi vérité ma beni o ya lo biwana. Comme après 10 ans, alors baka bongo, est-ce qu'ils ont qui vraiment sont obligés banda ba musique na bangwana il fallait ka bazala bien. Non, baza quand même bato betara musique, là qui a pour ça wa Simba, ou pas ça pour ça Simba. Donc moi ba guerre pe ko ki ozana. Héritier banda on soutenir Fali banda kala. Na concert à Liboso o Fali a posé na poto a héritier a sala émission a soutenir. Oh le bac azali mais ba mister ba riba sumba ba karba otumba jour ango ayebisi ba okino botumba te parce que ngape na robeta un jour so bino botumbi ngo ngape na robeta ba otumbela nga ba karba ni chose ali kubanda wana ti alo ba ne peka bien pour na Fali alo donc ezaka pour na Fali te alo ba pe pour na ba artiste belé et tout kubanda yemu taza muta hypocrite est-ce que ndeko exige est-ce que ba tuba gobazo lobela héritier watanabe pour héritier watanabe derrière aussi dans l'émission Oyo tout à fait quelque bordir peut-être eza émission Fali pe azaka so aleki alobaga bien te to mona pe Fali ba koleka batuni eloko asala kwa zuluka pe tonga banini nyonso wana pe ezalaka mizikiti ezalaka te ke fo azalaka soki ndenge bato baokanisa non yo osala makambo nde bato baokanisa te osala makambo ndenge ye azomonela. Donc c'est ça. Mona, parce que na bato baza ba hypocrite te. O bazaka vrai na Fali. Nani on déjà les kin émission a commission Fali to le mamba bien bon na Fali. En certain. Mérité pour nous beaucoup monsieur le cola ndeti mutu moko boye, il suki ndenge ni na komi porter parole, a komi il fallait salami. Pas pe ça peut être en temps mobile na bango. Très bien. Héritier d'Assa Lubi, ayora mabia le wana te. Alobi ka ndi mamba solo to longola na pe ki te mamba ka tshamo panti to soutenir moko ya biso Congolais azobika concert na ye
To soutenir ye. Balobi bato mosusu babetaka déjà na poto basoutien boye eyaka te kaka fali mpona nini. Soko faye ndeti nani oyo basoutenir ye bongo. Na kofia otobeta oseka boni kofia otobeta INGA papa bosali basoutien belebele boye te feke kola double adivers arena azo basoutien te ndeko na ngai nani susu Robino Mundibu Soleil pe autosa banzadi awa Soleil pe bokonga ko soutenir Soleil mais c'est comment ça mystique Soleil aza muta bafere babai question ba chopoate au sala mpia kaso ba chopwe rotondisa mais tout le monde rien Soleil yona tout le monde est dans ba bolongo bazolo bolo bate Kofi a betini na est-ce que déjà Kofi a le bien ni pour na concert à muta au bino me fallait ka iriti pe ka lo ba bona mamna e oh et tout ça makambo selon les bato ba organisateur tout ça makambo selon et aleki na mission ba tuni question na à répondre par rapport à question ba tuni so ba tuni na bongo yete ye mo aluka ba journaliste avant ça ma pa no lo ba na concert à mutu moko ba no lo ba concert na bongo non et ça musique qui peut soutenir la musicien azobeta style de France et c'est le roi qui était azapeka na besoin ya ba soutien ya bato nde bato so ba loba azana besoin non aza toujours na besoin ya soutien ya bato même quand ba fan ba kete mais moi moralement moi ni non so na za parce que c'est important mon concert non merci beaucoup merci Ndeko Langa exige un très bon joueur exige azo sur la itoko Ndeko Langa kozanga te soki tofongoli oyaka na débat osala bien street solo ya munene ezokolumba awawa tala nzunga kitoko na tieli na moto nzunga République démocratique du Congo oyo ezosala ke tokisa yo namoni Queen sisi ye mabedia wa Queen Queen yes mama namoni yo bande solo la te Matisio na lingi pe na loba toujours mama Maman Fafa mtamataki avancé là. Nabosani kutu Fafa Zalia. Maman Fafa, à vous l'antenne. Oui, bonjour tout le monde. Babi Mabé Kolo na TV. Mabé Kolo TV Motelo Sigosali. Bonjour tout le monde. Bande news. Mon frère Boyo, qui est mignon de moi à Mimi. Les bons habits sur les magiciens. C'est quoi, votre minute, c'est mieux sur votre tia. Moi, Boni. Toros. Nabi, news kuna badi kukolo bate bomi bonabi boche minute ndengeni. News mtazolo bisaba Alex minute na. Teni bo bandira ko cha minute bona. Bandeli kasi na bandeli. Ko soin sangati Fafa. Na biboye na makambo nyonso tomona. Tomoni héritier fali pa lobela pona héritier. Tomoni pe na yemba te na moni pe oyo faire na tanga komone bien lelo. Faire pa loba bien pona fali. Siko fali pa loba bien pona héritier. Aloba pe bien pona faire o ka faire wana moko. Tomona be mission loba. Baloba tanga na bako ka mwana mai. Mais sango ba yebisa ke tanga kombo atangi kombo mwana mai nani? Moi sango atangi si faire kombo mwana mai onani? Oh fali. Oui, bravo. Yepe mukala fali. Quand nenge ba nyonso basali wata eza ba misali wata te basali yango de fere omoni ba mwana nyonso ba traité wata basali yango de fere nde mutu aza bongo fere siko na lobi mutu afa ngazi yo matiawa olakisi biso bobo sala te ba imagine nyonso toyebi héritier makambo nyonso abanda kobungela fali o nini nyonso toyebi ava kutu news atie mission na ede yo atiela biso yango biso toyebi na biso yango papa wana eza kala mpe kana kikala wana mpe ere alobaki ke bosala balisanga na bino wana balisanga o bosala balisanga
héritier alobi bolongole na balisanga na bino bino bolika mutu mo bosangela mutu moko héritier milongole ene da na lisanga pe na lisanga na longwa kala siko mutu moko alobi quand même namoni Aimé Alias Marqué to atange kombo talbeka mwana mai parmi bato bosale balisanga boyoka ni balisanga salita na boyeme badie moti lelo yoka na te ata disque d'or mosula ngo pété to yoka ko te ne contre écoute bato nyonso kuna bayemba bakenda ka be point balimwa donc moi Aimé Alias loka pas na concert na yabi tika na lobata bien pona mwana mai Marqué babeta ke kuna kisasa abi mwana mai patia concert les deux bo soutenir Aimé ya quand même Marqué to zangi na lisanga boyoka ni alobaki à part Amélia mutu musute ya JDT ye pas sur le ni fali nan to monité ba o to mona e wanya mwambakala to bana kilelo na kilelo héritier po ba kinya ba question lobi be po na fali o do moni yango pe banzo sile pe o ayeba su de ka o ba te mona ma soli bien asoli habite etake na longone etake musicien na no betake congolais ça neni atie siko bongo bino siko papa bosala ba couple na bino ba commerce bo suite ya ba café côté ba café ba mapa ba nini bolingi nini su na fali bolingi nini bolingi botika fali te héritier ali kola leki no mate bozu ba kope ba yoteka ba mapa bati njo ande bozala bino ba commerce ya me okay to yebi ke zana ngo pe kope na bino boteka ba mapango teki lipango lobi kuno oteka lipango wana soko teki lipango soko zui moko bite ngoya ko mona kope musui to yebi ke bobanda ba commerce mapango wana échange te ya kope na bino donc bosi no bande na bino boliga bino pe boza ba sinzile oyo bo traité héritier eza nde fe rigola oyo bo traité héritier eza nde fe rigola nakangi no micro